il en a zongi parce que bino référence ya Kabila. Ba fonctionnaire de l'État au moins comme les 20 téléphones est sonné. Bongo compte est accrédité. Au moins bango babandi ko sala mulongo babandi ko na ba banque. Ou tant comment qui tant ba bancarisation. Mais aujourd'hui, il dépasse les peuples d'abord au pouvoir. Toujours constaté par fonctionnaire de l'État. Et comme il dit les 20, mon quotité. Les 25, mon quotité. Les Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Bah, fonctionnaire de l'État, au moins comme les 20 téléphones est sonné. Bongo compte est accrédité. Au moins bango babandi ko sala mulongo babandi ko na ba banque. Ou tant comment qui tant ba bancarisation. Mais aujourd'hui, il dépasse les peuples d'abord au pouvoir. Toujours constaté par fonctionnaire de l'État. Et comme il dit les 20, mon quotité. Les 25, mon quotité. Les 30, mon quotité. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tantôt, vous respectez mon. En tout cas, si vous constatez, il y a 12 mois, va fonctionner, on a mis sur le téléphone. Soit ce téléphone ouvert, va fonctionner, nous bien mais beaucoup de monde en a 12 mois, l'homme sous 2 ou 3, au foot, mais le reste, après les 10, alors toujours va sauter. Qu'est-ce qui se passe avec les peuples d'abord? De Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais Union Sacrée, j'ai toujours dit, ils ont conglomérat des aventuriers. Ah. J'ai toujours dit ça. Opportuniste. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Et qu'est-ce qui fait que ma ministre est chef coutumier depuis que Kabila, Tshisekedi ministre, chef coutumier. C'est là où il y a un problème. Il y a un problème. Il y a effectivement. Comment moutou normal? Il y a Kabila. Et il y a Mobutu. Mobutu, Kabila le père. Kabila le père, Kabila le fils. Kabila le fils, au commun Fachi. Mais calculez que moi, si mon go à travers 4000 balles. Il y a. Donc on fait avant les 30. Déjà avant les 30. 60 pour 75% aussi vas-y. Donc le 25%. Bah ouais. On a compris na raté. Mutasto ba kinga funa lia so na boye. Donc yo mi ko so la ka so sauter. Babi le peuple d'abord. Mais basi basi. Attends. Ba fonctionner so basi basi ma makaya. Basi basi baloso, basi basi ba miliki, ba fonctionner avec arrivée IDPS au pouvoir. Mais basi basi fonctionnaire l'aime sous ya souka aux $1000 à foutre en quoi $200 avec à soigner pas pas tant faire de la non d'ailleurs la question tu sais que d'ailleurs allemand d'Afrique en quoi puis non les ministres les ministres de la fonction publique. Ah, non, nani. Les chefs de l'État dans la mais comme ça, Moutamba, non, non, Dioka, mon chef d'État n'a pas d'amis. Tu peux comprendre comment moi, le chef de l'État, j'ai dit, interpellation, José Pandaï, les chefs de l'État, c'est une question, les chefs de l'État n'ont pas d'amis, ils ont une question, attendez, n'a pas collaborateur, Biloko, Mike, hein, journaliste comme une il est vrai, si moi j'étais procureur général, les gens interpellés n'entendraient pas les preuves tangibles aux anangos. Mais le simple fait que ça m'a kamona, n'a confirmé en côté, mais n'a kutika justice à la moussa nango. C'est réellement que ils a bongo. C'est gens ceux qui mais pas la justice. Non. Parce que tous les Congolais ne peuvent pas sentir. Il y a pas de IDPS tout n'est pas. Panda kokimate, gilanda kokimate, bazaka kokimate. Alors, il faut pas enquête. On a dit c'est pas kangayo. Il a maintenant enquête. Et c'est l'enquête. Qui peut croire que la ministre peut-être c'est qu'on a ce dossier et la justice a fait l'enquête. Et ça c'est dans calme. Avant non, akinaki mbanguta. Pas dans l'enquête. Tant enquête sili ndeba sengi siko ningisa wapi na parlement pour le militaire. Doit pas la calme. Oui, pas la calme. En quelque sorte ndambo. Et zo salema. Doit être malade dessus. Je te dis, ceux qui m'ont solo, nous voulons voir Guy Luando na
dans les tôles. Si vous avez des solo, il faut beaucoup dans les tôles. Donc, quand tu as le niveau à bongo, à trésor bongo, il faut aller dans les tôles. Il faut passer par des armes. Dans toute la question, on n'a pas battu. Vous l'avez dit de Kochaba. À l'objet, synergie, il y a un ministère, il y a une direction pour le paiement des fonctionnaires et puis graduellement, les militaires, les policiers, ainsi de suite. Mais question vous avez la Tchaba. Vous avez le foutate. Tango, Babandi bancarisation, je crois, avec Mouzito à l'époque, si je ne me trompe pas, ministre à budget. Après, je pense que Akoma qui est premier ministre, tout le monde a fonctionnaire, premier ministre. Cette situation, il n'y avait pas. On payait tout le monde. Il n'y avait pas de problème. Les fonctionnaires, les militaires, les policiers. Tant que Kabila, il y a un miracle, et même quand c'est est arrivé, c'est bloqué, au Bonabata qui ministre de la Finance, parce que Bino Bagnos. Bokembangu, Biloko Mokanga Mino na Pemba, na Kingo. Au Kabila Zako bloqué. Le Kabila bloqué à souté. Kabila Zako bloqué Bino, pour na Kosunga Bino. Topé, Kabila na tango azali ko gérer. Ba fonctionne pas foutama. Malamu, en fait, ba foutama na temps, na bi malamu te na temps. Et que le même fonctionnaire est changé, Mboka Mosusu, parce que l'IDPS vient au pouvoir. Ozoko Sabana. Et la présidente Babaksa. Mais oui, Sylvain Moutomo, attention, trentaine. Nous sacré. Moi, c'est l'IDPS et Gretz. L'union sacrée passera, l'IDPS ne passera jamais, Gretz ne passera jamais. Ah, d'accord. Donc, on a des politiciens dans circonstances. Parce que tant qu'on peut attaquer, non, moi je souhaiterais que comme un bongo, parce qu'on a longue des gens à ah oui. Et on a longue à comprendre. Sur l'autre, on va après longue à la ouais, mon colon Zamba Kolingaki à la bongo, tu colandaka logique à Bontambe. Parce que lorsque la volonté de Dieu doit se dans votre vie, même obstacle comme avantage. Une question de curiosité. C'est vrai, nous sommes à la télé, dans votre côté. Vous voyez bien, Yemoko. Voilà, merci beaucoup. Bino, beaucoup, 3 savons les coques, na 500 francs. Au télémi pour Congolais. Au télémi les savons les coques Moko. 1000 francs. Nico Faye. Rencontrez ces moyens. Savons les coques Moko, 1000 francs. Nico Faye. Vous avez résolu quel problème? Nico. Vous avez amené des problèmes, vous avez résolu le problème. Ça c'est fort. Savons les coques 1000 francs. Tu trouves ça normal, mon frère? Nico Faye. Puis le voilà premier dans le Masanga. Nico Faye. Voilà premier dans le Masanga. Nico Faye. Nico. Nico Walani. Tu n'as pas de. Oh Nico. Masanga. Nico Faye. Oh Nico Memi Masanga la plateau. Il a dit 1000 francs. Autant moli na congélateur Tony. Nico Faye. $1 et Titi. Oh Nico. Vous avez résolu quel problème? Nico Faye. Ce sont les consommateurs qui prennent ça. Oh Nico Faye. Nico Memi Masanga. Masanga on peut malili hein. Nico Faye. Si Misaïd, on consomme ça. $, Ekiti. Mais est-ce que Massango Ekiti? Oh, ça c'est fort. $10 il y a lobby. Il y a $10 il y a mois d'octobre, juillet 2025. Où il y a 29 000. Et ben nous sommes à Masanga. Oh, 3 500, 4 000. Combien de. Mais pas le big l'euro ce Kiti. Nico. Moulana Masanga, c'est quoi? Bamele Masanga. Bamele Masanga. Parce que moi je prends mon peuple à témoin. Au mois de juin 2025. Nico Faye a mis $, 29. Oh! Kassel n'a pas fait combien? Les lots dollars, ils ont ceux qui vendaient, ceux qui 23. Masanga combien? Qui a perdu? Bameli Masanga, ba obetelo ma beaucoup Nico Faye. Nico! Attends, je t'ai dit peut-être, Boya Baka, qui est ce qu'on appelle dirigeant? Qui est ce qu'on appelle gouvernant? Le gouvernant ne doit pas être oiseux. Nico! Le gouvernant, c'est la solution aux problèmes nationaux. Ça, c'est fort. Pas non, tu vas non. C'est le problème de la population. Pour le respect à ma téléspectateur, ça va blonner. Avant que je parle. Remets ces histoires. Remets encore ça. Remets encore ça. Alors, nous allons mettre un accent particulier sur l'emploi. Les jeunes
je suis votre partenaire privilégié. Vous savez ce que j'ai déjà fait pour vous. Je sais que ce n'est pas assez et que nous devons davantage travailler ensemble. Comptez sur moi, les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Parce que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place tout ce qu'il faut, tous les instruments nécessaires pour booster la jeunesse et créer des millions d'emplois. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est appelé Sakanisana. Dans l'État, Nisala et Zali pour la jeune union sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Mais c'est par la création d'entreprises que nous allons multiplier les emplois. Un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. 2. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. 3. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes. Bon, c'est le talibé international, le communicateur super du chef de l'État Fachi Beton. Naye jusqu'au répondre Israël Mutombo oya bosolo na politique. Ndeko Israël Mutombo na uti kolanda yo lelo olobi ke pour na paix ba fonctionner ndenge zi retard boye mokonzi mboka ayebi yena pesa ki autorisation ke ba futana no ba soldat et ba fonctionnaire basé là après. Na lobi hein ndeko sango. Si tu n'as pas de choses à dire, vaut mieux se taire. Fachi n'est pas ton ami. Mon aza moninga na oti sango Israël Mutombo. Mutuna mutasa na rôle na ye o aza ko jouer. Toza na ministre la finance comme na Doudou Fwamba. Yende atali makambo ya finance à pays. Fachi azali mokonzi batu nyonso. Donc ceux qui retard et continue na ba paiement ba fonctionnaire. Ceci n'a rien à voir avec mokonzi mboka. Israël Mutombo. Keba. Fachi n'est pas ton ami. Kotama comment Fachi n'a bouzo batté. Donc ceux qui fonctionnent à Foutamite, et à Fachi te. Fachi a dit mon Konzamboka, il y a un ministre des Finances qui est censé foutre à fonctionnaire. De quel droit y'a autant à combo y'a Fachi? Bon moni. Donc biolingi fonctionnaire aïna mon Konzamboka. On vous surveille tous. Israël Mutombo, Keba na yo. Paiement par fonctionnaire, il y a un ministre des Finances qui est censé foutre par fonctionnaire. Aïbaï que janvier Zoya, il fallait avoir une mesure que janvier Mututo soit payé na yo. Yo Zoya autant on va fatiner qui fatine moninga na yo. Israël Mutombo, Keba mbona ya mbona pekisi ndeko ya ngai Eric Lukusa akeko violer ba attribution à chef de l'État. Moi bato nenyo sacré ba ina botosi na chef na mokonzi ya mboka te
nzokande biso na opposition toko miemi ya mokonzi na ekolo toko pesa esika elongo bani pona ye ndeko se présenter ya wana plateau na yo alobi azali Eric Lukusa tata national poni yo comme tata national alors que l'article 69 de la constitution abiso etinde mokonzi lokola Félix Tshisekedi Tshilombo nde tata wa ekolo nyonso ndeko na ngai tika kokota kotuka te tata ya nation azali président de la république bolimbisa ngai na otanga mobeko likonzi mobeko akoloba na le vide omone embrièment donc mobeko likonzi elobi na biso moto akoko benga matata national moto akoko benga moko na yambo na biso banso na kati ya ekolo ya Congo c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut le cas pourquoi. Peu importe. Il faut le cas pourquoi Eric Lukusa benga kay tata national. Wana ezali envoûtement familial et suyo que de Félix pas problème. Posuka suka bakanga yo kota boloko. Yo kende na peuple. Ba ko benga yo kende ko tuna peuple laka. Bayo John protéger ngai tata national. Moto pesa ko kombo yo osundola ki ba Congo. Ayalaka na quit. OK Belgique. Mais là, il a kendaki Beni, Bunia, Botembo, Kasindi, non. On a kotambola bisika yo kolino. Otiki ye abe bisangongo yanga yo kozongusela ngai. Nalobi na yo ke l'article 69 de la constitution na biso etalisi ete tata na yambo na biso banso na kati na ekolo babengi le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Tango ndeko koloba azali tata national, cela veut dire que accueilli qu'on y a attribution à chef de l'État en vérité article 69 de la Constitution. D'être kebisie. Tolobi na ete tika libunga wana ekomemo na ndege ya mabe. Na zongi na ndeko na ngai na bosani ndeko na ngoya. Charles Nungi Charles mais osali libunga monene na yango na sengeli yo na bayi kongomani balimbisa yo. Certainement nde na yebeli oza moto zebi ya makasi pe moto boyebi yo ya makasi parce que yekoli na telo na likolo pe bakalaka minene batangesi yo mais awa siko sokoti na régime ya sans été siko balambaka moto mbwa ya bouillon ya rage pitbull basi ba meliso supu na yango nde si moto ebebi okoyeba te makaboni ya koloba alobi na biso alobi ke lotirike ali esika to ali awa mende koyebi na ete ko distinguer bampulo epelaka na bapano na bampulo epelaka na courant réalisateur tianga caméra tosila nana ndeko bampulo epelaka na nini epelaka na pano na courant loba na réalisateur sinon na okata maloba na ngai epela te ngana pekisai ampulo oyo ngana tie mosapi oyo epelaka na courant ampulo ezali na sima ya ndeko John epelaka na courant oyo na sima na yo tata alokuta ekolo tala na sima na yo ampulu wana epelaka na courant na sima na ye moko ndeko ya ngai likolo na ye ampulu wana ezali epelaka na courant oyo etikali oyo ezali bampulu économique yango nde clime ezosala te yango nde clime ezosala te tala ndenge sa apoli na mai ya moto bandele eloko wana bandele yango kobombaka te nabomba ndenge nini nabomba nani tala kolobela ekolo nalobi réalisateur na ngai elongo soki te parce que nakoloba émission toko sala John Kabamba Zali directeur général ya chaîne oyo c'est-à-dire que mokonzi ya yambonda to sala na émission azali na même titre lokola ba Israël Mutombo Jonengo Zali azali lokola Christian Lusakweno ndengo Zali ozali lokola ndeko na yo nononkuru nde to sala émission mais skotala ampoule oyo olobaki déjà toleka yo mpe songisi epelaka na courant oyo ezokopela ezali bampoule oyo ezolakisa ke tozosala par là olingi oloba nini nali koloba na ye akosi ekolo na biso courant ezalaka te tozosala na courant na Congo courant ezalaka te tozosala na courant lotilike yali te lotilike yali te ndeko na nga lati chemise barepasse te mpona nini courant ezali te nalobi nani alobaki alalaka na hotel ye comment Marie alalaka na hotel bana na mwasi baza ça c'est fort bande eloko wana ndeko John makambo yango oyo natuli yo ya marié totika
moninga nanga bala alongola bagi likola makamone mosusu vie privée na lobi na ye to bala na nzela moko le 17 décembre 2017 tozalaka na ye na commune ya Lemba Bourgmestre ya Lemba ebi ngai na ye bapamboli libala ne na yambo ba ko pambolo ya ngai elandi ndeko alongola bag tuna ye ngana longola te force du progrès bakaranga babotolanga yango ndela oluka la somba mais ndeko yo comment marié peut se retrouver na Kuzu et puis Kuzu zo beto le soleil ezali na avenue du Baye Rompo Gambelo kiti na avenue du Baye okoti okomi ko bioma faire avenue Kasavubu Kuzu mo ezali en droite Kuzu azali na Kuzu c'est la Kuzu ezala kasi Kuzu bacha groupe te bacha ndenge yo tia obonde ko ngai koloma na ndeko ya ngai tika ko buka lokuta pamba te lobi na ngai na bino to zala ba candidat lokolo to li bilenge poto remplacer kokote la bato ba ko sala mabete na mboka kokote la bangote John lelo soko zali na monio libanda c'est parce que mosala na yo lobi très bien motazu kombo na tata na ona lobi tata kufa mama na ona ni mama kufa nani mokonja simbi famille na bino po bobika malamu lobi kaka ngambo ko bosi bozwa batuni mais événement ni boye na famille lobi bembezali misato pe moi sinanga na zemi ngambo ko pe malade babite papa bima yo le bele kolo Balabi bima kene ko le bele kolo pourquoi parce que biso na to simi ba famille na biso to yiba bolande ko ngai bato ba bisi mo mitu na ba famille ali biso ndeko ya ngai akosi lokuta très bien tepe na kangi lokuta mais ko katanga malobate balabi tant que Paul Kagame sunga ngai na sengi bon bokatanga na minute ko ya na lobi boy habitant que Paul Kagame sera au pouvoir Félix restera au pouvoir ndeko na ngai tika kokosa lokuta soko meli diamba longola mbuma na lobi na yoke Kagame azali na constitution na bango na mboka na biso to na constitution na biso allez lire suffisamment et chercher les juristes pour interpréter l'article 70 de la constitution na biso et kati de mandat di bosso salimaki mandat mibale sili de konangai awa boyeba IDPS boyebela mandesi donc il ne faut pas alors Kabila sala 18 ans hein kolobalete Kagame nde azo bomambo kanabiso mon frère ngana lo Olubini. Kagame azo gérer Rwanda. Biso tozo kozala na RDC na lobina yo. Le président élu Martin Fayulu Madidi a condamné Kagame depuis longtemps. A condamné Kabila depuis longtemps. A condamné Nanga depuis longtemps. À cette époque, ndeko nanga yo azole kana liboso le pango nanga wana ko futela na lemba ngalula bima yo nani obo ya Kagame wana Kagame yena matanga ya nani ya Tshisekedi wa Mulumba na tuni la binde ko nangai tout de son vivant et Tshisekedi atera ko supporter Kagame te kindokyo ni bozulelo abilongo kuna toyokani mais ni les sali bango lelo baboyana ndeko nangai to ebisa ba imboka vérité mboka na biso zoko souffrir la solution na makambo tali est na biso alelo John Kabamba c'est le dialogue proposé par le président élu Martin Fayulu Madidi autour de la vérité réconciliation de la cohésion nationale na autour de la paix spirituelle na biso au boy dialogue Luka Mokili là merci besoin que déjà la demande mais la solution pour la Oyoki elenge ya